Aki même très loin ko finga tina mama ya Karine Mokonzi. Et ça qui biso passe. Et puis aki kokota tina ko finga en tout cas donc ça passe tant makambo ça entre biso na biso ba professionnel ya média soit c'est cause entre biso na biso ba ami. To déborder au tiki tam susu master o apesi o passe o tiki tam susu confrère o apesi o passe. OK ko tout da tiki tam susu na papa peut-être o akufa na ye. So to ko tout tina maman o yokutu innocent bato ya tata mususu makambo nini te bo weli. Parce que Gloro langa bi que non to sika nil pas comment la association na kombo que au général Mokonzi soki nini mais kombo wana quand même Mokonzi eza quand même kombo mo o na ba anal officiel ya République la biso ba yebi yango soko ko to beti par ba officier o ba tika biso na époque wana soko beti o mona kombo ya général Mokonzi ko bima wana yazalaka leki ya batu nyonso yazalaka ndeko ya batu nyonso toyebaki kutu azalaki mwana ya heureuse mémoire na couple olangi toyeba ikuta kezalaka mwana ya papa na mama olangi ya notre grande surprise et ezali kambo ezalaki nango frete et nzoka ezali nango ka bakombo de coïncidence mais ya s'imprégniaki na kombo na ndenga ka s'imprégniaka na makambo nyonso na baya batu s'imprégniaka na Jean-Marie Lucas s'imprégniaki na Willy Musheni ya nanga tete ndeme boko banki ya nanga bref s'imprégniaka na batu nyonso comme étant et baya ye oui. Et Karine Mokonzi en tout cas elle avait repris le chemin de la raison à Bengaki soit à Lubaki le quoi na salaki yango na voix médiatique le quoi na finga qui a Jean-Marie Lukula si batunyos bayokaki alors pour s'excuser pe na roleka pe toujours na voix wana et chose qui a été faite aleka qui toujours na voix ya média pe senga qui pardon na ya na ye na tonton na ye et na papa ya batunyos l'honorable Jean-Marie Lukula si et nous osons croire que Jean-Marie Lukula si pe ayokaki na ye bon vu que c'est un aîné na makambo média bindenge melia média tambola. Mais tout le monde qui ne biso gulo relais ko déborder ko kineti ko finga na le général Mokonzi tata na bino akufaki kutu soki colonel soki boye atikala ko sala nil parata ONG ata association moko boye tikala kombo ya to longola na nu Karine to tana kombo na Mokonzi monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Ya Tobina Congo Température. Congo Température pour vous informer, Congo Température pour vous divertir. Nous sommes toujours là, cette grande équipe de Congo Température, pour vous informer, vous mettre au cœur de l'actualité, car c'est notre devoir, c'est notre souci majeur de vous informer, de vous mettre au cœur de l'actualité. Nous avons choisi ces métiers, nous avons choisi ce noble boulot, toujours pour vous informer, car nous sommes cette grande équipe d'attaque de Congo Température. Grand merci à Shadrach Marayula, toujours présent à la presse des vies, et Kenzo à la régie finale. Un grand merci à Madame Rosette Lafleur d'Hambourg, qui nous suit depuis l'Allemagne, depuis Hambourg précisément. Un grand merci à Richie Kapinda, un grand merci à Igor Mitou, je ne vais pas le dire. Un grand merci à mes deux frères depuis la Boloricie. Là, je vois Gérin Ngoyi, Gogan, Papa Galaxy, mon frère, mon pote de dedans. Un grand merci également et à Patim Bangani. Patima Bangani et Olandangana Junior Ngoyi depuis Bolor ici, je vous salue. Un grand merci également à Madame Rosette Lafleur d'Hambourg. Un grand merci également à Maman Mirador, un gars vous présente cette association Mirador, l'espoir fait vivre. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Tout le campé solo là par rapport à l'actualité, Marambo sur les cas que la semaine dernière, Marambo les longues semaines Oyo et puis Marambo Oyo, ils ont toujours lié à l'actualité culturelle Yambo Canabiso.
vous et nous avons suivi affaire les cas qui entre Karine Mokonzi la baronne autorité morale, maman YouTube, maman actualité, maman information et bon mon qui m'a les cas qui bon entre yena honorablement Namboka Nabiso Jean-Marie Lukula si il y a débat président il y a association de fondation G24 il y a na Popol Moupassoula et il y a Balek Belé. Et qui suite compte tenu il y a conférence de presse où les premiers citoyens de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo et Athéna qui na Belgique. Et alors par ces grands soucis là, au Azalakanango Karine Mokonzi et Mama YouTube autorité morale et Azaki na poste à informer peu ban ba yayi informer peu ban na membre informer peu ba oyo balingaka bongo et qu'on a informé na voix ya Karine Mokonzi. Alors, elle a voulu accéder dans la salle, il y a conférence, chose qui n'a pas été faite. Azaki, soit interdit, soit Basenga qui est à la Kisa, Mikanda, ou soit carte ENEC pour permettre d'accéder à la salle, il y a conférence. Et par la suite, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé entre Yéna, honorable Jean-Marie Lukula, si automatiquement. Donc, comme on a ma vidéo, et puis Maki, et puis ça qui passe, bah te belé, bah moi qui ni les sous, et c'était la autorité morale Karine Mokonzi, et cette fois-ci face na honorable Jean-Marie Lukulasi. Et ça qui passe, Karine Mokonzi a finga qui a mort et a débordé qui peut-être si on peut le dire ainsi face à Jean-Marie Lukulasi il y a des mains et il y a le bas qui fait le bas et puis par la suite Karine Mokonzi a qui au-delà il y a il fait le bas compte tenu ma campagne sur et les cas qui ont entraîné honorable Jean-Marie Lukulasi voilà et par la suite binonyon so boebi il y a la kale qui a battu nyonso il azalaka ndeko ya batu nyonso toyebaki kutu azalaki mwana ya heureuse mémoire na couple olangi toyebaki kutu azalaka mwana ya papa na maman olangi ya notre grande surprise et ezali kambo ezalaki nango frete et nzoka ezali nango ba kombo de coïncidence qui mais il a s'imprégné na kombo na ndenga ka s'imprégné kana makambo nyonso na ba batu s'imprégné kana na Jean-Marie Lucas s'imprégné na Willy Musheni ya nanga tete ndeme boko banki ya nanga. Bref, à s'imprégner quand on a comme étant et bah oui ma bête au cause critique à pinda zande kunanga Jiren Singoi papa Galaxy zande kunanga et Pati Mabangani à pende kunanga normal à cause à pende ko ya batu nyoso mais que non ko late loko wana que non azande kunanga au comme si neti bien privé na yo et c'est loko onde et puis ça va tout n'a pas c'est surtout tant au sala on a ndenge ya mabe Karine Mokonzi a clashé qui fort sur honorable Jean-Marie Lukulasi et après bana membre quand des alara benga qui ba solution ba talicie que non voilà par rapport à Boy en tout cas Karine au débordé qui un peu vu que Jean-Marie Lukulasi au delà ya kozana nous mécène et puis a eu déjà responsabilité monene na kati ya mboka na biso na kati ya politique ya mboka na biso et a mérité quand même et bah respect belé et alors Karine Mokonzi et à ça qui grosse tête c'était parce que sa fille moko azonga kana raison tant que non voilà par rapport à ceci par rapport à cela et tu as mal fait et Karine Mokonzi en tout cas elle avait repris le chemin de la raison à bengaki soit alubaki le quoi na sala ki ango la voix médiatique le quoi na finga ki Jean-Marie Lukulasi batunos bayokaki alors pour na s'excuser pe na relekapé toujours na voix wana et chose qui a été faite à l'écart qui toujours na voix à média puis à sengaki pardon na ya na ye na tonton na ye et na papa ya batunyonso l'honorable Jean-Marie Lukulasi et nous osons croire que Jean-Marie Lukulasi pe ayokaki na ye bon vu que c'est un aîné na makambo média bindenge melia média tambolaka je pense pas qu'il y a Tena qui en regard en tout cas à Limbisaki mais là que ça qui passe de manière dont c'est imprégné qui n'a actualité parce que pour c'est comme qui meilleure façon de ça va bongo meilleure façon il y a que Lukandeng ni créer ba vue na ba chaîne na bango pote ba Lukandeng ni peut ba cause moi kwanga ba te belé ba zoa qui ba comment qui Karine Mokonzi et par la suite le quoi les aïka Karine Mokonzi fa que les kaka bongo fa que ba comme ça actualité
au moins qui ndengeni sala qui créa en tout cas en kuma makasi na milieu ya net. Mais le ça qui passe c'est tant tout monde qui Karine Mokonzi cause à la victime il y a insulte. Karine Mokonzi cause à la victime il y a humiliation moko boy ko te pas ya une consort oyo yemoko. Aoutai Koloba go Kalaming une émission azaki reçue par notre confrère Paul Mupasula ou azaki bongo petit frère propre ya Jean-Marie Lukulas. Baye ko finga tina le fait général Mokonzi Oyo de heureuse mémoire à Tikabiso qui fut un grand officier à Mboka Nabiso, un soldat qui a combattu, qui a sacrifié sa vie pour Mboka Nabiso, pour la musala ya Mboka Nabiso, pour l'armée ya Mboka Nabiso. Mais tout le monde qui ne connaît pas le relais ko débordé ko kendeti ko finga na le général Mokonzi. Tata na bino akufa ki kutu soki colonel soki boye atikala ko sala nulle part ata ONG ata association moko boye tikala kombo ya to longola na Karine. Tout ça non kombo na Mokonzi. Parce que le relais ngabi que non to sika nulle part comment ata association moko na kombo que général Mokonzi soki nini. Mais kombo wana quand même Mokonzi. Et ça quand même comme on a anal officiel de la République la biso ba yebi yango soko koto beti par ba officier o bati kabiso na époque wana soko beti mona kombo ya général Mokonzi ko bima wana aki même très loin ko finga tina mama ya Karine Mokonzi et ça qui biso passe et puis aki kokota tina ko finga en tout cas le que ça passe tant makambo ça entre biso na biso ba professionnel ya média soit c'est cause entre biso na biso ba ami to déborder au tiki tam susu master o apesi o passe au tiki tam susu confrère o apesi o passe OK ko tout tiki tam susu na papa peut-être o akufa na ye soit ko tout tina maman o yokutu innocent bato ya tata mususu makambo nini te bo weli to mona kango mona tam susu ba concert na biso ya net ba weleli mubali moko boye azaka sot na poto mais omona afinga ko kufinga tina mama ya confrère ya concert on ozo wela na mubali est-ce que maman ndem tatinda ki ndeko wana atuti sabino mitu et c'est le ko pesa ka passe to mona ki gloro la ngaki afingi grave afinga ki ba parents ya Karine Mokonzi yo ozo finga ba parents ya Karine Mokonzi yiba ko finga kaka Karine Mokonzi te ozo finga bande ko ne belé bazawana de bien que gafe uti nzela Karine Mokonzi metango finga ba parents ya Karine Mokonzi yiba ke baleke ba yaya na mususu bazana ba ko sepela na ngote baleke lebe mususu bazana ba ko sepela na ngote nyonso po nini po ezaka Karine Mokonzi. Or na sima na ngonde ko na biso Karine Mokonzi asenga ki na pardon honorable Jean-Marie Lukulasi. J'ose croire que babongisa ki na bango pe bazongisa na bango ba contact na bango normal mais tant yo finga ki et puis olobi ya Paul Mupasula en tout cas excuse-moi pardon tikanga na répondre na nous yepo alekisi et pas batunyo so musu pas batunyo so bakanisa ita mususu Paul Mupasula pa zaki pour yo ba Jean-Marie Lukulasi pa zaki pour yo o finga ndeko o finga Karine Mokonzi mais tala lelo oyo Karine Mokonzi invité ya Paul Mupasula tala lelo Tikoto lo banini c'est que makamba batu nyos balubaka sérieux ça kana ngoya solo te ozala ka film moko za très menteuse au kosaka kaka ndingo pemaka olobaki non Paul Mupasula c'est pelité et Jean-Marie tikanga pardon na singo tikanga na répondre fille oyo lelo oyo Karine Mokonzi même plateau na Paul Mupasula est-ce que Karine Mokonzi mpasinga ki aleka l'émission non parce que pendant l'émission emoka lobaki yango abenga ki papa sur la par rapport à makambo actualité ndenge le kaka mais nulle part aussi ko mona abetali solo ya makambo oyo yo lobaki non en tout cas ya papa tikanga na répondre na mona mwasi oyo to moni yango te et puis ko finga tina to yebi pété okende ko finga tina ndeko na yo keno azaka na cancer na ba trompe na matrice akende ba longole ba matrice makolo nzoko makolo soki nini lelo pe Karine Mokonzi pe a dévoilé ba maladie oyo bela pona nini yo mutuluka ki yango yo bela ka malade en PCA banana ngo bayebaki
yo belaki mpese awa Karine Mokonzi aka kotala yo atikelaki yo mbongo alobi conscience ya mutu bakosaka ngo te et puis oza consciente non voilà Karine Mokonzi aka kotala en dépit de makambo nyonso eleka entre yo na ye alobi ye personnellement tolandi émission avec attentive abi ye personnellement atikala koyeba yo te bozala chaîne moko vu qu'elle était une fille battante abundaka par jour abandaki kosala makasi kokotisa ba 5 émissions et yo kolata mosala ba 2 émissions na yo kokotisa et puis nde namona yango na chaîne nga na sala nanga émission réalisée par réalisateur nanga Shadak Marayula. Je m'arrête là et que na régie na biso régie finale na biso Kenzo Azawana a montanga kotisi mo ba chose a kotisi mo bilengi. Ce que moi que non kotisi yango le loko les week-end a kotisi habité loko eza mo si j'ai mort ben on peut finir kotisi yango na début semaine ça kotisi yango lobby pour pas consommer yango bien ils ont engagé kaka bango. Mais ce que moi que non ah non par rapport à l'actualité élément aux éléments il faut côté na ligne d'attaque ba kotisi yango et celle comme on est que les 40 yo na Karine Mokonzi ta mususu yo kona ba émission moko beta mususu oyambi ba na évidemment kaluka mais yake kuna ta mususu asali makambu oh ko felo mele asala kibo ninga sala biso makambu ya la sœur Marie Misamu biso to zalaka wana na morgue ngale ma muta kota kate à notre grande surprise totala bu Zaire eningani eloba nango Jazz Kavulu internet eningani poto eningani Karine Mokonzi a publié oh asa ndenge ni pose ba information wana eza pamba biloko oyo mutu biso ba chroniqueur to ba journaliste to kotisa ngo kozana mo style moko boye ata place na accès impossible na information yo oluka toujours ata ne fisque information na source pour diffuser ngo et puis c'est ce qui a été la base o etinda ke Karine Mokonzi babeba nana honorable Jean-Marie Lukulas vu qu'il y a toujours na poste ko informer bato na source le cas na poste d'information na source ndenge président de ko tenir conférence wana le cas a interdit par honorable Jean-Marie Lukulas yango mona ketinda ke a clasher sur honorable mais azamutu azongaki na ina raison mais tant yo leki ofingi azalaka na ba cancer na ba trompe biso 2020 to robota aisala ki passe ba tumusu na uzata mususu parce que tu te dis intelligente faut que ba no biso 2020 ba obala biso to robota yo pesala obala obota mais to isala ki ba tu passe tam koyoka yo ba no biso nyonso na ba 2020 to décider to zo bota yo pesala obota to tala soko ko bota za na ba trompe plutôt za na ba cancer na matrice na ba trompe kende bel ko ba longola yo o za ba mbasu na makolo et pesala ki passe. Tout le monde, pourquoi ils ont toujours Karine Mokonzi? Bah grâce à Karine Mokonzi, ah bah bella tout. En tout cas, émission Karine Mokonzi ça qui a cœur ouvert. Pour nini? Aluka qui un peu ameka kolongola ba illusion ba bazara nango sérieux. Aiko bimisa tina vérité. Que non voilà. Grâce à Mokuta belaka awa. Mama na bango ya kazolela teta la tara zakaka ndeko no bozaka na ye. Alors yende mutaswa bimisaka $800 na ye pour asunga ndeko grâce temo mais lobi awa bafutaki toujours na monnaie de singe tout monde qui a sous pareil awa ba Janvier Mokonzi tout monde qui a awa ba René Abiri tout monde qui a awa ba Ken Piana tout monde qui a ba tout nyonso oyo Karine Mokonzi zaki na bango bien suka babalukela kai kaka Janvier Mokonzi akenda na yekuna e akoma na yesoki wata Mokonzi nani Nyamakor akenda yekuna akomi na ye Nyamakor ngia maman pata oh mais ba idéologie wana oyo bozango pa Karine Mokonzi ke pozo makambu il faut la ta kombo ya mutu wana et puis boyo ka rappelle non soni en tout cas. Les aussi tu m'as mbali janvier ngaka neza mbali boye aussi il a vu que mbali ndé alati saka mwasi kombo mais Karine azo alati sibino kombo na ye Janvier Mokonzi kapo ozo makambu tango ozi makambu oke obaluki okomi Janvier wata Nyamakor Mokonzi obaluki oke kuna okomi o Nyamakor ngiama mampata oh mais moi t'es soni. Et ça, c'est déjà que non, aux marques déposées, tous produits fabriqués par Karine Mokonzi. Mais ok, comment on a yo, oh wata, oh ngia maman pata, Sony et Sally Sony. Émission l'équipe,
Papa Moupassoula ayambi Karine Mokonzi. Ba sololi à cœur ouvert. Ba question moko oh ezo léser Karine Mokonzi té. Et puis Karine Mokonzi à répondre avec toute franchise. À répondre mutema ko fungama. En tout cas, ezé loko pesa ki batu mususu passi mais par rapport à quoi image oh. Ce que ça réellement que Papa Moupassoula to honorable Jean-Marie Place bazaki ba ya na yo propre bon batinda ki osala makambo ça ki wana. Mais est-ce que tu n'as to retrouver Karine Mokonzi na Papa Moupassoula plateau moko? Est-ce que tu n'as to bon plateau moko et puis ambiance bazo seka bazo sola na bango? Na habité sur ngaza la bongo. Mais to moni ba vandi na bango bazo sola na bango bien. Bazo seka na bango. Émission moko vraiment très réfléchi, émission moko kimia. En tout cas, ça va pas tant au mona. Bana mibali bozo djembe na kombo ya mona mwasi ozima kambu après okimi oye ozima kambu opo okimi. En tout cas, eza passe mingi penza passe. Eza passe. Gérance Ngoyi Galaxy tangola ndanga la ebike oza de même affaire ki ngana makamu na loba. Pourquoi l'ingratitude oyo ezo régner tout autour ya bato oyo bayaka pena Karine Mokonzi. Ozaki na passeport te oye pene pena Karine Mokonzi grâce à Karine Mokonzi bana mambo batia yo po ozu passeport mais lobby et comme Karine Mokonzi mabe. En tout cas c'est ça que ça passe. Tant au vendre total Karine Mokonzi c'est une fille vraiment très créatrice. A créer ba makambu na ye, a créer ba actualité na ye, ba tebele balobaki ngwa ba kangi chanson hommage à DJ Arafat. Eh to tala soka osala nini? Eh idéologie c'est qu'elle est ayo bimana ndenga li doucou. Abimeli biso, laissez-moi tranquille. Oh, laissez-moi tranquille. Et s'il après wana, ayo ko ndingiza isu sous Zaïre. Et le bana ngata Kabemba. Loabingi Marius. Ah oui, Karine Mokonzi ça mystérieuse. Karine Mokonzi ça vraiment mystérieux. Le bana ngata Kabemba, Loabingi Marius, Marius Kabemba. Ah oui, Karine Mokonzi c'est une fille vraiment très mystérieuse. Ah bien ya, au moins t'as tout ça là art, net décorer kawana. Et ça mutu. Et c'est faux. Faut ça nous mutu aux un état d'esprit. Pour ça peut art moko vous appelez critiquer et puis apprécier et pas battre. Karine Mokonzi abi nga finga battu te. Nga na chrétien nde mutu. Na lukana tout tande ko finga na ko chrétien ça différent. Abi nga lukana na chrétien nde mutu battu mususu ba sepela mais ye ça les passe. Hein? Eza idéologie na ye. Et là, tout le monde a dit, ah, bon, on va dans la actualité, exacte. Mais surtout, pour le rapport de cimetière et artiste. Mais Karine Mokonzi, on a Zaïre, succès, création, idéologie. À quel poto, actualité, idéologie, succès. Finalement, Azamutu, faut te soutenir, tout ça m'a beaucoup. Tout le monde a lu des finances, tout le monde a Mr. Bon. Mouta ça comédie, alors on va aller leur côté, ça a caboé, mais eux ça l'apprécier, monde entier ba autant la monde entier ba consommer. En tout cas, merci beaucoup Nabino Ozaki Belé pour Hollanda. Analyse Nabino na humble serviteur Nabino je ferme côté. Grand merci déjà à Gérès Ngoyi Galaxy depuis Boloris na Bosanité. Pati Mabangani, je te salue. Et je salue aussi mon confrère, mon frère, l'artiste Marius Kabemba, Azana Bisso. En tout cas, Marius, je te salue. Grand merci aussi à Shadak Marayula et Nabo Sanyote Luba qui vont faire Libota, la Mouna Pession Bote. Merci beaucoup Angela Poupé Barbie et merci beaucoup à Igor Mitourici Kapinda R9. Nabino Souzaki Belé pour l'Onabongo. Je ferme mes côtés, votre humble serviteur. D'ici là, portez-vous très bien. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye. Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a pas cité Pola, mais cette fois, Congo température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe ya sika ya tobina Congo Température eye na mopepe ya sika